Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika biso bizui bino. Bonne année, bandekonanga. Vraiment na liboso na bino toza na sango esengote vraiment mais to sala nini eza mokili. En tout cas bandekonanga iba yenge na bandekonanga sa buni ya Congo na église ya PV ya Longo. Bobo to bondeko na kati ya mabota na bino bandekonanga botala awa naza na kati ya Pologne. Précisément na Krakow, voilà, na Pologne bandekonanga tozo tambola kaka. Moi congé bouquet mais au beti bamboka bandeko na beti na utaki London iska na vandaka na koti Danemark na ye Suède après Suède et na kene pe Suisse wana saki skala mbangu Suède na vandi mikolo ebele awa siko na kati ya Pologne. Donc awa siko na beta moi quel jour na Pologne et ça la kitoko makasi bandeko na ngai vraiment mais toza na sangwa mawa ndakoki kolekisa ngo ndenge wana te biso pe basule baoba to présenter ba condoléances na famille oyo euti kokufela ndeko na bango des fois au général des fois en tout cas mes condoléances bandeko na nga likambo tokosola mwa muke likambo liwa ya des fois et sali pasi na mitema et puis to lamusa conscience ka ndenge toyaka bandeko na nga toyebi ke eza nzela na biso nyonso ndeko na biso mobali akufi na âge ya 62 ans ezali vraiment âge moko azalaki nano na posa ya vie pe alingaka kufaka lokola papa wemba ndenge akufaki na scène parce que koyoka ndenge na kolekisa ngo na live ndenge sango ye balobi ke abetaki kutu na concert mais ayembaki bien te azalaki bien te donc akoki pe kokwea na scène akufi mpona kolakisa ke azalaki na bolingo ya mosala na ye azalaki na bolingo ya métier na ye bandeko na nga. Alors bino bato mutu bolingaka kobebisa ba métier ya bato surtout bato ya YouTube surtout bino bato botalaka biso surtout biso na biso tolingi kobebisa ba métier ya bato alors que mutu soki alingi métier na ye ata bazofuta ye te akozala toujours na poste ya métier na ye. Alors totika kobebisa misala ya baninga ekozala bien te tozala peuple moko oyo eza ke tozomatisa valeur ya misala ya baninga. Voilà bandeko na ngai kande bozomona vraiment la kati ya Pologne eza mboka moko kitoko bandeko na nga batonga mboka na bango très bien batongi yango kitoko makasi. Ah non j'ai aimé wana bomona eza centre monene kuna na kati kitoko ya ndenge wana okoki koimagine te. Alors bandeko na ngai na ozala molai mingi te Pologne yango wana tala baneige malili na kati ya Pologne kaka yaya malili wapi na Pologne nde makambo yaya Pologne malili ya kosakana te. Voilà bandeko na ngai na koumela te parce que malili eza tellement makasi na limite koyokisa moto azofilme nga maboko pasi. Alors bandeko na ngai likambo ya alimentation eza très nécessaire na basanté na biso et puis kolinga te ozala munene makasi ndeko na biso des fois azalaki munene makasi oyo tokoki koloba peke azalaki neti moke obèse wana bino mo boyebi yango munene wana ememelaki ye diabète ememelaki ndeko na biso tension yango tosenga na bino bandeko na biso boyebaka âge so komi na plus de 50 ans keba na biloko ni ozolia nazobetela ngo sete ntango nyonso tu parce que koyoka ndeko na biso ndenge akufaki balobi ki abelaki tension azalaki na tension azalaki pe na diabète et puis baye koloba pe corona pe eye kozwa ye donc ayokaki ba malaise et bande kosala dia aye auti na voyage alali banda 4h du matin ti soki 20h ande kolamuka te baye koningisa ye aye kolamuka conscience ye kozonga mais azalaki penda bien te asokoka kolia te na ndenge aye kozala na malaise bamemi na hôpital ekomi ba corona ekomi gauche droite atiki biso. Donc bandeko na nga nyonso wana eza pe koyeba alimentation kolala pe bapongi ya bien surtout bandeko na biso ba musicien bandeko basalaka misala butu soki bolamuki bouti ba misala bino butu fo bolalaka bien bokatakataka bapongi te ememaka pe transformation na ba hormone ya santé epesaka pe ba malade. Alors bandeko na nga ya mingi ya koloba ezali mais botala kaka toza na malili ba moins awa soki moins 20 combien awa na kati ya Pologne précisément la Krakow. Donc voilà
ezosala bien kotambola kosepela kozala bien na baninga kobeta mwa tour esala kitoko makasi esalinga bien epesi ngai kimia na kati ya motema. Donc bandeko nanga vraiment beau fêter ba bonne année ya bien. On est toujours ensemble. Sous les baobabs ne tombera jamais. Bokangi chaîne oyo tofungoli mususu. Bokangi na tongo tofungoli na tongo na pokwa. Soki yo kangi chaîne nanga ngape na kangi ya yo. Ekozalaka abongo. Okangi ngape na kangi. Ngape na yebi ndenge bakanga ba chaîne. Donc muto ayebi ndenge bakanga ba chaîne alo bakazate ebokosi. Mais tout ça la ramote parce que tu as mis tes mamala. Mais son amon yo salinga mabe en tout cas kangi yanga na otikate ngape na okanga. Parce que biso yo soto yebi place ni okofina pona kokanga. Mais ezala tina morote parce que YouTube aza ya mutu te. Donc botika kimote mabe wana ezo futate ezo pesa biso eloko malamu te. Wana mamale ki na bino la danoise naza toujours na poste na ngai ya live together. To comme na fin de l'année no yo opesa bilan. Oh nyoso azoluka mobali ozoluka mwasi bandeko nanga n'hésitez pas libala ezali awana balisi na botisi yaka bengala danoise nako pesa nako solola na yo nako yeba ndeni nako sunga yo pona ozwa libala ya bien ya tokos ovanda na kimia ngande naza awa na famille nanga mobimba nde na oloba boye papa bana otalanga bana nanga ba otalanga bakoko ba otalanga donc toyaki penza famille mobimba pona to lekisa moi ba séjour na kati ya Pologne. Donc bandeko nanga to suki wana pona lelo vraiment je vous love boti kala malamu na oyo nyonso tout boza na kati ya ba congé na bandako banini en tout cas bo enjoy wana mama leki na bino la danoise bola msaka conscience surtout ba mama bandeko avana kata bolé ça ba mibali na bino biloko bien. Parce que ba âge wana tozana besoin to koma pena ba 90 ans. Toana besoin to mona ba koko ya ba koko bandeko na ngai. Toana besoin ko kufa avant boité parce que to lia bien te okomi na munene leki mais ozolinga te ko sala régime moi sport moi nini bandeko na ngai sala ka bien ba maman bino bat bokota na cuisine bino bat bolambaka bo bana dia ko diminuer mafuta bo lesa ba papa biloko balami na huile d'olive. Biloko moko ndenge wana bolongoli ba misuni mingi bobwaki yango ba mafuta ba nini bolongoli parce que l'âge avance biloko ebele changera na santé. À bon attendeur, salut, je vous love, bye bisous. Maman Emilia na bossa nyote, des gros bisous à toi, bonne année. Bye bye.